Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, là, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a une chambre forte de thé. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Carrefour des Étoiles. Nous sommes là à Mimosa dans le cadre Boebika qui est émission Nabiso Carrefour des Étoiles. Nous sommes là avec l'artiste et comédienne Tendresse Oaza comédienne, Tendresse Oazali journaliste, Tendresse Oboebi qui aujourd'hui ça fait buzz à faire à photo, c'est-à-dire quoi équipe nationale Oaza dirigée par Karine Mokonzi, Jaël Balekechu, posta qui photo dans le cadre ya kofinga Tendresse nde bakangaki ensemble na Gloria Olangi, Mike Lokamba, Raissa Vambili, Fingi Raissa, Mama Zozo, balobi susuke kosunga mutu na vie eza pasi. Selon Karine Mokonzi alobi ke ye mutu asunga Raissa na lokolo wana. Mais tokuta na Tendresse parce que kombo na eza cité na kati na affaire ya hérité Watanabe Abimisi Bercy. Abimisi Bercy il paraîtrait que Tendresse a réagi en tant que famille ya maître Mbata. Yango tokuta na to panzante ensemble. Restez branchés Tendresse Mbote. Mbote papa. Bonne santé. Santé bien. Tendresse ni les sous boning sa Zaïre. Papa buzobele kitro. Buzobele kitro. Moi na iza mabe ko 5 sabat na banyama esika moko. Et maintenant faut to sala to kabola makambo. Banyama faut bazonga presse banyama batika presse babatu. Banyama bana. Deti lika ko mundele ko nani? Lika ko mundele ko yo ba otanga kombo me yo zo banga. Otanga kombo na ngate. Mwana muluba banga te. Ba otanga kombo na ngate, so otanga kombo na nga. Ba ozika. Ba otanga kombo na tingana ko tanga komba ya loko wana te pona fula jamais de ma vie. Tanga Tendresse na kota na monde ya internet, ye azaki na osana kindumba. Ao teka libolo, nga teka libolo. Teka nini? Ao teka libolo, nga teka libolo te. Ça c'est bon, moi tout bon bezate c'est Karine Mokonzi, Jaël Chole, Ketchou, baza tellement nombreux équipe nationale. Je vous salue Boebi Kenga za journaliste, c'est sans polémique ça rancune. Tendresse tout betano li solo ya affaire ya maître Mbata. Selon ba rumeur ezak héritier Watanabe mutu abimisi et yo au défendre ngo ko sa l'émission na famille kuna binona ba Vincent Bolobi ki héritier te mutu abimisi o ba pesi Bercy liberté provisoire. Ezana ndeni éclairci batuli solo. Likambu oyo na ke na moko. Kobima Bercy na bolo ko biso famille to yebaki te. Tozaki ya ko sutuka to moni Bercy abimi. Likambu ya $12,000. $12,000 et bimi na munoko ya likangu ya Bercy. Tant on ba na bima. Quand on est na Sandra Moke. Na ebi koma basi na ba koma baba na te bato na ba koma na bango te. Baza manyango na Sandra Moke nani siko. Na yebi bango te likangu oya bika zaka likangu ya Bercy wana. Oya kenda chu mobile na bima ki kenda sa bana bondo ke mobile héritier tafata $12,000 pour abima ye wana nde. Maintenant après tant makamwana ko bima bongo et comme pas maman, nga ba téléphone avec kangama ti ba to bien au Tendresse et les gens décharger ne font na charger téléphone maman Bercy maman ya maître Mbatande maman abengi tanga bengi alobi
makambo ngana azuka za solonga na ebite ozanga bina na ndako abiya kana longa kitambo pa nanga ti na ko ya wana ta na ya wana na tuni nini o ba singa be singa ngapa na Facebook bongo me bazande na héritier bien balobi ba camarade ya mbata ba yaki awa na butu balobi ke ba ye héritier fataki $12,000 ya soto na Monique to mapa Monique kuna grande sœur direct ya mbata ye ba bi oui ngape na yoki bongo ba yebisi ngape bongo san nani mwasi ya Bercy nde mutu alobi bongo nde antoto sepela kitendenga na benga ki Vincent Chilouise aya po maman to mona ngo clarté to le bango na devant la télé na sens wana ba makona kata ba Vincent Ber non Vincent c'est le Kamouté ne comprend que ba na likuna na Vincent mais bango balobi ke yo za no famille ya maître Mbata tozo o kota siko bango de ba za famille ye na zo loba wana ye lika ko mundela zo loba wana yende famille Mbata so ngana za la famille ya Mbata te na ko tuma mona ndeni na za la famille Mbata te na so na Rena Biri aloba ye pas za famille Mbata yo pour le bio famille Rena za mwana biso Rena za mwana biso so aza mwana mobali makambo ya osala ayebi na ye Rena za mutu abatami aoleka bango na mayele mutu awabimisa ba foot pas non te René obanga ba longo na équipe nationale René a petit na nga René apesa abaka ya boma moto ya vanda na yo ya kola na makambo wana te ya talande te ya aswana téléphone makambo tuko ye oya abombela bomba ba yebite mais kala mingi te eloko na bangwana eko panzana kala mingi wande Rena Bira ebisako René batu botika René na kambo azate a mwana biso ay makambo zo sala ay ba vraiment ndeko na biso René makila Richard zan to René makila nga zan to René wana bazana ye wana gaucher garde corps ya héritier maître azapa mbaba maître héritier gaucher frère nanga makila ya Mbata peka na nzoto na ye toza ebele donc si je comprends bien vraie version selon yo héritier mutabimisi Bercy ou bien famille liberté provisoire version liboso toyokaki balobaki bongo mwasi ya likangu ya nana kende ko loba to ko landela héritier a commis Vincent par WhatsApp ah Vincent bisanga na makambo o eza affaire mort d'homme ngai na ko kota na katité ngai na $12,000 au pesa wana te ngai on a zo reconnaître que nazalaki ko aider na boloko nazalaki ko aider na prison moi 10 francs moins des alaka des jours abimaki ako senga ako remercier nga onga na ebi nga le reste nga na ebi na ngote bon ndenge ya lobby de Vincent eko ebisanga Vincent veut so cause ça singa mona moni message wana na saini na longa pa c'est dans cette part des choses héritier avant nega misika $12,000 na mutu mo azane musicien na été maman akosala ngote depuis nanga na mwana ngezi héritier mais ezala mutu oyo abata na sima mwana asali amiyebi et puis to yebi ye mais comme yebi bine mutu ya mbongo ebele zalaka na mbongo la salaka mambo sala wana isa ngo gravité ce qui est vrai zango eza héritier té d'après héritier à solo na Vincent et puis ndenge nga talaki vidéo mo héritier sala qui a présenté mes excuses na famille abi a ko na famille ba excuser ndenge maman alobaki a chipaki ye pour ezaki quand déjà normal héritier pas za mwena kwetu vraiment macha mumenu makila héritier aza muluba leso yindi na Kinshasa to kende Kasai toke Kasai eloko na bana na héritier fa longola lika comme ndele pembe na ye parce que yende azali porte malheur na ye anga inte pas batou kaka ye wana lika comme ndele akangisi ça apesa a livrer biso Bercy kaka ye lika comme ndele bon comprendre déjà mutu bozana donc si je comprends bien donc Karine Mokonzi mutu asala ke bozo Bercy na yebi na ngai te comme lobi na yebi yango te mosona yo kango ngai bi lika comme ndele comme tenge na yebi yango te bana na boto na kango te mais na bi lika comme ndele asala ka émission moko boye nde a yebi te asala émission a livrer Bercy Dédé yenda le kaka saki vidéo que Bercy abimi ateki kaka G monde entier etalaki et monaki donc aza mutu te aza likaku il faut que bana mutu wana ako bebe nsona bato ebele aza mutu te ozala déjà héritier ozala déjà combo donc ozalaka na force ozana ngo wana zalaka yonga na lobano etake ndeko na mwasi ngana la so message oyo mais yo lika kwa mundele nga soki nga zo finga e boye na finti bola mama na ye masoko poto liduso likatata na ye makide tenez na infection bimisi ye mwana na aza mal compris wana parce que akende ko finga o aza tante nanga mama maître Mbata et ko simba te
Et que simba te nga ba délire ne façon na batu misusu. Nga na zambanda na été. Maman na biso, tante na biso zambanda na été. Pour que nous finga wa sala ba jana ba bombanda. Neti nga ba to sanga nga na sanga na mutute. Nga nazanga moko na sali émission na ko sala émission na Gloire Langi na sali pe na yo na Vincent Louise na sali na Mike Lokamba na ko sala chroniqueur tout motema na tendresse ko linga de na sanga na mutute. Si ya za une fille rancunière comme pana ye aluka likamba ba base na bango ba base na ye wana aluka pa batu mususu to nzo photo afingi photo de to nzo photo te. Bon, en bref, bino famille bozui décision ni pona Bercy botiki na bino ou bien justice et justice ndé to na rendez-vous la semaine prochaine le jeudi bo benga msuto bakuna ba lobi nini to suki na na koloba likambo lokuta te na télévision de to suki na moment oyo to zana no bongo ozomona papa. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons toujours avec l'artiste de mon pays Tendresse. Là je vois aussi clin d'œil. Allez passe à l'artiste de mon pays, Balobi Manzake Beba na Kentoba Kajikwa. Et là je continue avec Brenda, clin d'œil à toi. Là je continue avec l'émission avec Tendresse. Merci Tendresse na o révélé biso. To continue à faire ya photo. Bokangi photo na ba Mike Lokamba, ba Raissa Vambili, ba Gloria Langi, donc ba star. Ya mboka na biso nde bokenda ekota la Raissa Vambili. Mais ça fait débat aujourd'hui. Na Chris Njora, ba fingi bino ba ba mama Zozo na ba papa Zozo. Que dites-vous par rapport ya ba propos injurieux wana? Ma Paulina lika comme ndele. Ma Paulina. Nga ndimina na ma Zozo. Pona bina katina ngote. Ndimi na ngeza komba kitoko, je suis fier de ça. Zozo za na yolo, ça na ba terrasse na ya za rapena ba chambre froide. Ya sola mtambongo. Oh c'est bien. Mais ma Pauline musane nini? Akakola, ma Pauline lika kwa mundele. Nga ndimi na zanga mazu. Abia lekibino na makambo, lekibino na beza, lekibino na kan. Oui, lekibino na makambo biso ko to solution. Ye makambo biso ba solution. Netinga na solution pona ye. Et puis nga na kimisi na kote ndaku. Atambola bima, ça en liberté lokola nga. Nga atambola partout et puis na kote air tout na lingi. Dans naza libre parce que naza fille moi na mboka. Donc na kangami na kasa ndaku te ba kote na kote boloko forcé. Nga pe na kote boloko donc na pese pa na kote na prison forcée. O eza la volonté na été. Liko comme de na kote prison. Na so nga ça ba mike ba jeter. Nga na obeto na ndenge ya solo. Non, c'est ce que j'ai jeté. Ceux qui ont, au lucra, ceux qui baisent, ceux qui bise, ceux qui bossent, ceux qui ni, ceux qui bolo et na yebi nangate. Au moni photo et puis sur mampala et puis sur mon dos qui moutou. Photo à pambe et puis sur liboma. Eh, ma ouais. Abia sunga Raissa, tangwa sa avec accident imta sunga Raissa. Eh. Alors sunga na loko nini. Aza na loko te. Ye ko mobolo ko la biso nyosto. Mutuka te vélo te moto abuya abomala moto kala ko biso nyoso mikone na côté ndako na côté prison forcée a bimasute tu a osela ka wana ata za besoin etala muto ko bimasute pozo banga frappe pona bete penza solo mais ya za délégation momba tambola na ba mais moi ça ya zo toma délégation c'est ka zo bangati ata molanga za délégation pe ba bi mikolo komika serré Gloria Olangi Mike Lokamba Raissa Vambi yo po comme na délégation Mama bango to tangi wana Gloria azanga tongo ba bi komo tambola na yo komika quand tu vois Gloria Olangi omoni Tendresse omoni Mike omoni Tendresse oh to za biso bandaka bongo ce que ça ka batin otiki Vincent Toulouse mon cordon respecte yo motema batu ya mama diva jamais na tika nazana la voix du peuple na rozalaka peka wana qui touche à Vincent touche à Tendresse. Mot de la fin okolo banini pona bato ba ofinga bino ba mazozo moi message pona ba. Oui, c'est bien bon continuer ko finga ngana ndimi nga kombo na ezala ngo bien. Parce que yo pe ndima lika kwa mundele ndenge zo salo bien wana zo so wana zalika kwa mundele ndima ngo epoza ma Paulina. Lika kwa mundele ma Paulina wana ezala ngo ya yo. Oya ko finga nga etali ba fulanga et puis au moins mutu za toro sans esprit soit disant ozara makambu siko nga olbi nga naza neya so tongo répondre nga au moins te na botelo makambu wana comme na makambu na solution otiel siko maboko pamba omoni oza mwana qu'est-ce que maïlo sou qu'est-ce que bandi alors que nazolo bananga na so ba jeter bato ba kena ko bete zo ba le bate na resa la violence à domicile te to kuta na nzela bokoyo kasango. Il faut na bêta ye na c'est le monde long neta bo moi après na to ba émission sous té
Et puis na bête na voyager na yé. Abi atikisi au théâtre bobino mutu bolanda ende boyo kota na musala ya journalisme. Ava ya utaki wapi. Liga omde aza actrice à Yasmine. Aza actrice à Yasmine. Nga musala na ngai na tangi na sisi na animation culturelle na ina. Mutu fa yeba somme c'est sisi na animation culturelle. Ako bima nani, ako malosala musala ni na kati ya animation wana. So bébé on déjà pour que notre adresse actique théâtre théâtre dans les sons dans salle quand on filme tout côté mikolo tout côté mikolo ça filme Vincent Chilouise comme on a ngaye notre côté filme et côté tourner on kala mingi te awa titre ngo ezali comme on ezali duce italien filme tout côté on a tourner théâtre quand on appelle ceux qui n'ont pas puta na ngamongo na mena tonga robe na ngamo ya sexy to elengi ngamongo chiki na tongi nazana 3 métiers mais oui na 3 métiers na ngala nzoto na tongaka na simbaka micro ni to simbi na sara théâtre donc na ko sa kindumba te nazana bas avantages ebele nazala ko la yete ye il faut aluka beza monika avant d'aka internet quoi to ngesa comme ça penser esclave nanga avant d'aka wana so ka tile ko mbala mobu akalu asbengi boye allo boye pa tabana matosie to sala émission musala zona pesi penza musala tena onyokola e yo na bise na ko doxer mutu et puis nebi ndeka zabo il faut répondre so répondre ngata za zoba il faut répondre répondre na émission tout na osala so répondre ngata za kizengi ba fuite bimi ke yo lingo kima na Brazzaville ke Ponte Noire oya yebi ngata tendance za sirène nazana ndaku na Pointe Noire nazana groupe musu na Pointe Noire nazana ngaza le chèque lokola yete o ba ben le chèque muswamba ngaza lokola yete na groupe na Pointe Noire naza pe na ndaku na Pointe Noire mikolo na ok na Pointe Noire te programme na Pointe Noire na tiango tina mois de juillet année prochaine donc nazana ya olimbisa yo olimbisa ngana na côté prison ana prison des années na côté prison forcée obimate pas ça bina obetaï akama na ndaku akoma ko vona ka place moko na pesi pe musala chef ça mo loko na internet il faut en la kara eh tendance lobini no alobini alenga lenga nyo sasa ngana yebi yango tita zolela ongana zaka nga makasi te na nga ko beta nga tu wana na yebi na ngango yo na bisuka nengo na ko beta yo et puis nengo za so luka ba katier no cha bango ngapena ba mettre na ngai na ko beta bango et puis yeba nyo so sala wana ba kalkiti bo salaka na yebi na ngango eze loko mo ebomba na ngate tout vino tout na ezana maboko na nga oyoki yango yo batongo batongaka yo et puis ba personne mo batongaka yo basekaka yo merci beaucoup batongo batonga ko babi na lo banaza na nga mama zakalaka ti. Merci beaucoup amis internautes, ça commence bien et ça finit bien. On était là avec l'artiste et tendresse. Merci beaucoup à mon boss, les foules, c'est lui que j'appelle mon papa, l'homme à la tinico, 2D couleurs, il s'appelle Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale. Maman Micheline, clin d'œil à toi. À Maniango, clin d'œil à Gloria Olangi, clin d'œil à Mike Lokamba, clin d'œil à la grande famille. La personne qui était derrière la caméra, il s'appelle Golo Mayala et aussi assisté par Jiré Sekiyongo. Merci beaucoup à notre superviseur Papilo Congo. Je laisse à tendresse à boire qu'à 2 personnes et restez branchés. C'est tendance divine à la sirène, moi, namour baloketo pete pete mbisa kwa mtala kasko simba te bongonanga o dundango o tunangulu. Bolinga angot. Ah, c'est maman, c'est mon thème Jansi Mayas, la femme légitime à Jansi Mayas. Ani oka ko ba fossette. Grâce. Yo bongonanga na ba eba linganga. Bisous, je vous love grave. Mais yo lika ko mundele, li douceur li katatata nao. Merci. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.